Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Shalom, bonsoir bien-aimés. Na zo pambola nzambe apesi biso susu opportunité ya kokutana susu mokolo mwa lelo vendredi le 31 pa wapi tozoya kosilisa programme na biso ya jeûne et prière. Alors ezali esengo mingi. Je dis merci à notre Dieu. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il avait commencé avec nous. Il a marché avec nous. Il s'est manifesté. Et aujourd'hui, on va aller terminer notre programme. Bien-aimé, lelo yonkolo alinga sala oyo akanaki kosala na vie na yo, na libota na yo, na ndaku na yo. Eza batango oyo munguna alukaka profiter. Eza batango oyo ye oyo aza na concentration te na discernement ta ko comprendre te. Mais kasi ye oyo akofungola motema na ye akotikala na concentration nda akomona grâce na Nzambe. Parce que ce sont des temps oyo ezaka vraiment rare. Kasi pona oyo lelo nga nazokumisa Nzambe parce que je peux voir sa main au-dessus de nous. Grâce na ye wana mikolo neki tant tozo bondela atata on a préparé programme ya lelo ya poko lelo pona koya kosukisa. Bien aimé, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré za na bandeko ebele bazolela pona tina makambo ezo tungisa ba vie na bango. Sala ndeko moko za likamba musala a projet na business ozo senga na Nzambe o mituna pourquoi ozo marcher parce que tu es en train de faire tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur dit aujourd'hui ça va changer. Etenkola talisi ndeko mobali moko alati bien na costume na saki na mosala mais kasi loboko na ye na saki nyonso na ba chaîne makolo nyonso na ba chaîne pour te avancer te. Mais le Seigneur dit que leloyo ba chaîne wana ezokwea au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nana ndeko moko mama moko balatisa kazaka ya mawa vina yo nyonso elekaka na pasi na mawa ozoko mituna ba question ebele. Le Seigneur a dit aujourd'hui il a écouté tes cris pe leloyo nyonso wana ezosila bien mettant to bandai ko prier na mokolo eleki. Le Seigneur me montrait quelque chose, qu'il y avait une très grande lumière bisika tozala qui c'est comme si biso tokoma ke sika moko penkola lobi na baye oyo ba se sacrifier na programme oyo na ebite boza combien na ebite toza combien balobi afongoli bikuke pe grâce na lumière nezo kota na ba vie na bango ezo kota na bandaku na bango. Nesikanga nazoya kokumisa nkolo. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, makambo esamaka ezaka makambo elekelaka maela bomoto. Atanga moto na kolobela bino eza makambo susu Nzamba salaka alobelaka nga. Des fois moi-même je me demande comment. Et je vais te dire pour la vie na yo, pour la ndako na yo, oyo kusama lelo ekotalisa
puissance en Nzambe. Po te za hasard te ke Nzambe permetaki yo banda programme oyo pe okoma kino lelo na suka. Je vais prier le Seigneur. Kolo, dans ta présence, naye komitika biso baus elongo epai na yo po ete yo yamba biso tango moke eza mpona lokumu na yo liloba no toyoka yango moto na yo loboko nongu ya totatola yango Saint-Esprit na yo akamba biso tango ezala mpona lokumu na yo ya bosantu bwa yo yawe emonisama bilembo kolo ya loboko no emonisama Yesu totatola yo mimonisa na nkombo na yo Kristo Yesu. Amen. Amen, bien-aimé. Ici, c'est la dernière opportunité. Nakosenga na bino boye invité basusu. Bola msabao bazaya kolala. Sabao tango ekoki qui puisse nous rejoindre, partager et inviter les autres. Et on va ouvrir nos Bibles. On va lire dans le livre de Marc chapitre 10 verset 46 à 53. Si vous avez la Bible na ote, maman papa na kosenga na yo koma bisika esengeli po ete otanga ngo après. Je vais lire la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Christ Jésus de Nazareth, ta parole c'est le chemin, ta parole c'est la vie, ta parole c'est la lumière. Nous voulons partager ta parole. Inspire-nous au moyen de ton Esprit Saint. Yahweh, conduis-nous pour ta gloire. Jésus, je recommande tout entre ta sainte main. Par ton nom Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous est donnée dans l'évangile de Marc. Canal Marc, chapitre 10, verset 46, tina 50, aux obétés la biso lisolo à Bartimée. Bartimée azalaki aveugle. Bartimée azalaki mendiant. Bartimée azalaki na mosala lolenge tomonaka mikolo oyo bavandaka na banzela mpona kosenga mbongo. Ezalaki pe bongo vie à Bartimée. C'est ce qu'il faisait à nos salango chaque jour, kosenga mbongo na nzela. Kasi mokolo ezalaki lokola mikolo nyonso te. Po ete sango Bartimée ayokaki. Kombo ayokaki ya mutu abandaki koleka na nzela. Ezalaki kombo abandaki koyoka chaque jour te. Ezalaki sango abandaki koyoka chaque jour te. Bien-aimé, et arrivera des fois na ba vie na biso to sambelaka na biso to yokaka na biso liloba na Nzambe. Mais des fois mokolo musoko okutana kaka na prédication moko ta mususu ko kozaka ta mususu prédication te koza ta mususu ka nzembo moko a passant oyoki nzembo wana to yoki parole moko boye et inspiré mbala moko epesi yo force na ebite so essayer la yo. Et puis si vous force au sale loko moko boye, encouragez yo okende sika moko boye. Peut-être vous avez besoin de courage, mais tant que vous avez nzembo wana to yoki liloba wana et puis si vous force.
C'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Bartimée ayoki mongongo, ayoki makelele. Pote batu bazalaki ebele koleka. Tanga yoki ke, eza Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Bartimée zela kite. Tanga yoki kakaki, oyo wana nde Yesu. Ah, natelema. Tango nanga ngoyo. Abandi koganga. Fils de David. Yokela ngai mawa. Mwana na Dawidi. Yokela ngai mawa. Bien-aimé, Bartimée savait aussi exactement pourquoi abengaki ye mwana na David. Pourquoi bandaki na yokela ngai mawa? Parce que reconnaîtaki esika azalaki. Pas reconnaîtaki ye onanya azo belela. Bien-aimé, je suis sûr que oyebi esika ozali. Relation na ona nzambe ndenge nezokende. Kasi ye azoya, ye azobeta. Maloba nezoloba ete naza liboso na ekuke, nazobeta. Oya koyoka akofongola na kokota. Et aujourd'hui, il le fait comme il a fait pour Bartimée. Et Bartimée a hésité à quitter Tamayokaki. Mbala moko atelemaki. Foule banai kokangaye. Bato bazoluka ba étouffé. Mais Bartimée yebaki o ezalaki posé à motema na ye. Bien aimé likambo ngo nini ezotungisa yo. Oyo keti lelo ozokoka kotelemate. Malgré que Bartimée azalaki aveugle. Abane ko mona bato bane ko pousser ete ko kalenze la te. Ayebaka ta direction exactement te Jésus pas azalaki. Mais azolanda kaka azobelela. Il n'a pas lâché. Malgré que fou les bandaki ko péché, Bartimée a quitté. Il a continué. Ti Yesu ayoki. Alobite Bobenga ye. Et le mettant ba bengi ba bisie. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le nankana yebsa mutu moko. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Ma soeur, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Mon frère, j'ai dit, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Christ Jésus de Nazareth, azobenga yo. Père Tuni Bartimée, que veux-tu que je te fasse? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Le Seigneur nous demande, azotuna yo nangai. To lingi nini? Bien le moko zala makambe bele. Bartimée zalaki na makambe bele. Azalaki mandia. Encore pe koloba, ko pesa nga mbongo. Lukela nga mwa lipa. Mais Bartimée ebaki, lipa eza la valeur te. Mbongo te, mbongo nanu te. Faut na mona. Bien aimé, ceux qui sont malades. Bien aimé, ceux qui sont en emprisonnement, malédiction à la famille. Le bas faut quoi? Le bas qu'on a dit malédiction là dans le quoi? Oh, on est tellement là qui n'a c'est le bas là dans le feu quoi? Bazo sekanga bazo le bas qui n'a bota kate mais le feu quoi? Kolo soki ana botaki, soki Sarah botaki, ngana lobi na bota. Bartimée lobi, je veux voir. Rien d'autre, pas l'argent. Même pas le pain, même pas à manger. Je veux voir. Et parce qu'il avait la foi, parce qu'à Télémaki, parce qu'à Tzaki na courage, parce qu'à Yokaki Mongongo na Christ Jésus, Bartimée a été guéri. Miso na Bartimée fongwa maki. Azolo bande comment comme miso ne ko fongwa malelo. Il y a une solution de l'eau. Si tu le crois, tu jettes le manteau. Le Bartimée boit kaki manteau.
aboyaki oyo nyonso koya koempêcher ya pusana te. Aujourd'hui tu verras la gloire de Dieu. Le manteau peut-être pour na yo et cause la distraction makama mokili. Ils vont permettre de se concentrer sur l'objectif na yo. Ils vont se permettre au kola na relation na nzambe na yo te. Peut-être pe et cause ba posa nzoto bien aimé longwa na distraction, longwa na hypocrisie, longwa na makambo ya mokili. Talela nkolo bien aimé oyebi likambo pona nini ezo umela. C'est peut-être parce que ozana na distraction mingi. Ozo sangisa mingi, ozo yeba te okangama na nzambe to kangama na batu. Bien aimé, aujourd'hui prends la décision. Il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle, il est là. Tous ceux qui nous prier. Tous ceux qui nous prier. Le Zamokolo. Toko umisa ntango na kolobate kasi toko umisa ntango na losambo na nikaka ndeko moka bwaka manto mikumba eza ya yo memate eza ya Christ Jésus a memela yo. Alors venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tout ce que vous demanderez en mon nom Christ Jésus de Nazareth, il vous sera donné. La ligne déjà ndeko moka ba koza position na ye. Lelo soko oluka osukisa mabolongo na se totolo na se ele mesala oyo moni ete sengeli pona likambo na yo. Lelo sengeli tokende koloba na nkolo ana eloko toyoki mongongo na ye to bundi. C'était pas facile peut-être pour na yo gêner des jours. C'était pas facile peut-être pour la occupation mosusu ozwata ya ko prier. Mais tu l'as fait, c'est-à-dire tu as passé la foule. Je sais que maintenant là, on s'en boit qui kazaka. Parce que tu as écouté le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'on boit qui déjà kazaka. C'est quoi les autres tourna? Olingina c'est là onini. Bien mais tozo que le koloba ngo pa nkolo. Tozo que le koloba. Maladie héréditaire et oumeli ya kindo qui faut si là. C'est liba et qu'on a une place te na vie na yo. Stérilité où tu vois puis ceux qui osent moi en nzambi. Ba passion zoyoka na mokongo, ba passion zoyoka na genou. Pona nini kaka yozaka nelongia mawa. Pona nini kaka makambo ya vie na yo umelaka. Ya ba susu ke na kaliboso. Lelo bien aimé tozo ke ne koloba liloba. Aujourd'hui ça doit finir au nom de Christ Jésus de Nazareth. Bien aimé na lika ko bana déjà comme élevé comme nzambe wana. Banda koloba na yo merci. Merci pour la présence nae. Merci pour la liloba nae. Merci pour les belo à salelio. Yo ebi pai wapi abandaki na yo. Ebi pai wapi azo memayote. Kasi kae aya alongi sa kombo nae na vin na yo. Pesa enzela fungola motema ipa nae. Lo bankolonga yo na ye. Ça nanga olingi. Bien-aimé, élevons le nom de ce Dieu là. Père, tu es merveilleux, toi qui règnes au siècle de siècle. Yo mon kota kokani na yo. Nathalie la likolo, Nathalie na se na moni mon côté Jéhovah Shaddai. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un épée bon na otozo na temokozi. Ce qui toza la vie mokozi, mokolo maleleza parce que yo sali biso grâce. Au fond la biso bikoke, au pusi biso pele na yo, au pesi biso esika, pour être ton mon nkembo na yo, pour être ton tato na yo, ton mon le boko la nguya. Yesu na moni pole na yo, na zo tato la ngo mokozi. Au bandaki na biso programme o mokozi, au sali biso grâce mokozi. To koma kino mokolo malelo vendredi. Père éternel pai wapi, to yeko tika oya biso mikumba, pour être yo mi moni sa mokozi. Gasina esemwa mitema, pour être opesa ki biso opportunité o tozo kumisa, tozo le ba merci, tozo le ba merci, tozo le ba merci, tozo netola, ko kumisa kombo na yo, pete mosusu loko yo zate, moko ta sela ka biso loko la yo, moko ta lebela biso loko la yo, moko ta longisa biso loko la yo, moko ta batela biso loko la yo, moko ta bundela biso loko la yo, yonde bokasi na biso, yonde kimia na biso, yonde biyano na biso, tozo ila pema pona yo, tozo mbika pona yo, tozo ngani nesika pona yo mokozi, ya moko to kumisi, tozo netola, ya tozo le ba merci, merci pour la pema. Merci pour la tango, merci pour la présence na yo, merci pour la lidoba na yo, merci pour la victoire na yo, merci pour la victoire.
likambo ozokokisa. Merci pour la polo talisi mokozi. Merci pour la loboko na nguya. Merci ko po ete yo pesi liloba na yo. Yango ndezo fungola banzela ba vie na biso bien aimé matin la prière. Kumisa nkolo. Talisa ete aza malamu. Talisa ete aza malamu. Talisa ete aza bolingo. Kumisa epone belazo sale na yo. Kumisa epone belazo sale libota na yo. Oyebi bipai wapi abandaki na yo. Tatola ye. Kumisa ye. Loba na ye merci. Loba na ye nkolo. Soki yote na vre kozane sika ote. Loba ete yawe yonde nyonso ya ngai. Loba ete yawe yonde nyonso ya ngai. Yonde ya motu ya vi na ngai. Yonde ya motu ya libota na ngai. Yonde makasi na ngai. Yonde mobateli na ngai. Yonde mobikisi na ngai. Yesu nazo tatola. Yesu nazo kumisa. Yesu nazo ko eleve. Yesu nazo pambola. Yesu nazo ko gumba mela yo. Papa poete soki yote mosusu azate. Père, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jéhovah Shaddai. Merci Esprit de Dieu. Bien-aimé, matin la prière. Il est là. Il est là. Il t'écoute. Il va t'entendre. Monte dans la prière. Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, soki yote. Ele kozala o nazalité. Libota na kozala o nazalité mokozi. Yango nazo tatola. Nazo kumbamba. Poete ko yo mata. Yango kombo na yo kumisa na vinanga. Kombo na yo kumisa na ndako yanga. Kombo na yo kumisa makolo na kosanga na biso pour komalelo. Kombo na yo kumisa na programme oyo. Jésus-Christ de Nazareth. Toyebi mosusu te. Tobelaka mosusu te. Tokumbelaka mosusu te. Yawe mingi bakufi. Mingi kono bazi opportunité te. Kasi obengi biso na bolingo na yo. Obengi biso na bosantu na yo. Obengi biso na pole na yo. Tokoli biso na makila na yo. Yesu tokumisa na biso kiyote. Yawe totatola na biso kiyote. Mosusu loko ya zate. Yedele matin la prière. Matin la prière. Kumisa nkombo na ye. Kumisa nkombo na ye. Esaye merci. Watazama la Père. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah Shaddai. Merci kolo pour la bolingo na yo mokonzi mokota sela biso lokola yo zosala. Et nous sommes dans la joie. Yango tozo tatola. Yango tozo kumisa. Yango tozo netola yo. Et soit la gloire. Et soit la gloire. Et soit la gloire. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Et le mec est senga mawana nkolo. Si ko senga mawana ye. Pour la vie na yo. Pour la ndako na yo. Le bankolo talanga na miso na mawa. Ipai nyoso na sala ki o sengela kite. Yawe yokela ngai mawa. Miséricorde na yo. Et simba vinanga. Et simba ndako langa to bonde le nom de Jésus. Ko tozo senga mawana yo. Yawe tozo komitike pa na yo. Tozo komikitisa. Pote yo peto la biso. Pote yo kango la biso. Ipai nyoso ko to tambola ki malamu te. Litema yango to fungoli. Ko toza de loko ko bomba te. Ngana miso pie pa na yo mokozi. O nyoso na salaki. Na koloba. Na kokanisa. Na ba act na ngai. Mokozi na sengi mawa na yo. 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 Pona vi na ngai. Pona libota na ngai. Pote tango za pamba te. Pona biso banso longo nesika oyo. Na tango mokozi. To ende pa na yo mokozi. To sangande pona tina na yo mo santu na lola. Yo kabiso mawa. Yo kabiso mawa. Yelebe bondela. Yelebe sopa motema. Lela pona mabunga na yo. Talisa ye bolingo na yo. C'est pas motema. So pas motema. So pas motema. Senga mawana nkolo. Senga mawana nzambe. Senga mawana nkolo. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Père éternel, tous en apostles mawana yo. Ta miséricorde, Christ Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de ta miséricorde car sans toi, Père, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous n'irons nulle part, Père éternel. Nous n'accomplirons rien. Jésus, viens, Seigneur, manifeste-toi et touche-nous. Touche-nous, Seigneur, afin que nous soyons purifiés par ton sang, Christ Jésus. Yesu yo kabiso mawa. Lave biso na makila. Lave biso na makila. Longola masumu. Longola onyo se ténèbres. Longola onyo se iniquité. Longola onyo se kumisa kombo na yote. Longola onyo se négativité. To peto na ma. Banda kuna biso peto na ma. To kango na ma. Na mayele to kango na ma. Makila de kota. Et longola salité. Et longola salité. Et longola motutu. Na kombo no Christ Jésus de Nazareth. Père, manifeste-toi bien-aimé bonde la obokozi. Elle bonde la. Si vous avez quelqu'un qui a la puissance naïe, belle la puissance naïe, belle la Saint-Esprit, na vie naïo, na ndako naïo, belle la puissance naïe, force naïe se manifester et à kokamba bisonyo son atango to belle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous avons besoin de ta puissance, Jéhovah Shaddai. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu de Moïse, d'Élie et d'Élisée. J'appelle à ta puissance ton Esprit Saint. Yahweh, yaka simba biso na nguya, simba biso na moto,
simba biso na molimo pelisa mwinda na likona biso nazotelemela oyo nyonso ya kindoki oyo nyonso ya distraction oyo nyonso ya ténèbre oyo nyonso ekumisaka kombo na yo te pelepele na bana na yo pelepele na bavi na biso pelepele na bandako na biso na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth tika ete puissance ne zwa contrôle tika ete puissance ne zwa contrôle esimba biso esimba biso esimba biso totelema na bokasi moto na yo mokonzi po tocomprendre langage na yo tocomprendre langage na yo tocomprendre langage na yo yesu totambola na yo toyoka mongongo na yo yesu toyoka mongongo na yo na nkombo na yo Christ Jésus tozosenga puissance esprit de Dieu esprit saint esprit de feu bien-aimé bondela bien-aimé mata déclarer puissance belela Saint-Esprit belela Saint-Esprit katika na ndako na yo bisika ozali ete molimo na nkolo azwa contrôle na ndako na yo puissance na ye ezwa contrôle na ndako na yo limia na ye éclaire vie na yo éclaire vie na yo éclaire ndako na yo éclaire libota na yo na tango yo na pokoma lelo au nom de Jésus belela puissance na ye belela puissance na ye belela puissance na ye pesa ye direction pesa ye contrôle pesa ye contrôle pesa ye contrôle akambayo tika molimo na nkolo kambayo tika puissance na ye kambayo tellement na prière vas-y bien-aimé monte dans la prière il est là au nom de Christ Jésus de Nazareth Jéhovah nous invoquons ton esprit saint créateur de cieux et de la terre viens touche-nous viens change-nous viens transforme-nous donne-nous la force instruis-nous Seigneur à comment bien prier et nous voulons marcher avec toi Père nous voulons nous relever dans le courage qu'il faut afin de marcher avec toi avec la force qu'il faut Seigneur avec ton intelligence Seigneur avec le discernement viens Jésus-Christ de Nazareth viens Esprit de Dieu viens Esprit de Christ Jésus de Nazareth manifeste-toi viens de bondela viens la puissance au nom de Jésus 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 alléluia bien-aimé tozokende kobwaka marto nyonso ya kindoki balatisaki biso bakazaka nyonso ya kindoki oyo balatisaki biso ya maladi ya pauvreté ya kobanga ya molimo ya mawa ya molimo ya retard ya célibat lelo tozokende korenonce bao nyonso balatisaki biso na kindoki na bamalédiction na nzela ya makila sanke toyeba lelo oyo zwa courage zwa force parce qu'il te donne le droit il te donne la permission il dit prends courage lève-toi il t'appelle bien aimé tozokende korenonce na ndokende korenonce na oyo nyonso ezalaki ya kindoki na vi na yo oyo nyonso ezalaki ya kindoki na ndako na yo bwaka yango Père renoncer na au nom de Christ Jésus ton bon Dieu Père éternel moi je me vance Père éternel devant ta face na kombo le Christ Jésus yawe nazo renoncer oyo nyonso ezalaki na vi na nga oyo nyonso ya kozanga oyo nyonso ya kolela oyo nyonso ya kobanga oyo nyonso mokonzi ezalaki ya iniquité oyo nyonso ezalaki ya malédiction oyo nyonso ezalaki ya condamnation liboso na vi na nga liboso na ndako na nga na pokoma lelo na puissance ya makila nazo renoncer nango mpe nazosenga puissance ya makila yesu ya kokata oyo nyonso ezalaki ya kindoki oyo nyonso ezalaki ya freinage oyo nyonso ezalaki ya blocage oyo nyonso mokonzi ezalaki ya ténèbre na vi na ngai na nzoto na nga na molimo na nga yesu nabete bima na kombo no Christ Jésus de Nazareth nazopesa corps âme esprit na nga epai na yo nazopesa libota na nga bope epai na yo nazopesa ndako na nga bope epai na yo na kombo no Christ Jésus kolo po ete ekangolama epetolama na makila na yo Christ Jésus de Nazareth bien-aimé belela mata na prière renoncer nango na force ya makila loba plus jamais ténèbre te malédiction te chômage te blocage te envoûtement te par le sang de Christ Jésus de Nazareth renoncer boya on ne se balade ko freiner famille na yo e balade ko freiner libota na yo e balade ko freiner vie na yo renoncer nango bwaka kazaka wana kindoki bwaka kazaka wana masumu bwaka kazaka wana ténèbre bwaka kazaka wana malédiction na makila na kombo na Christ Jésus au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth dis non à tout ce qui était blocage malédiction na vie na yo boya yango car toi tu as été libéré par le sang de Christ Jésus car toi tu appartiens au Christ à Christ Jésus de Nazareth à Christ Jésus de Nazareth j'ai dit à Christ Jésus de Nazareth tu n'appartiens pas à ta famille tu n'appartiens pas aux ténèbres tu n'appartiens pas à la sorcellerie tu n'appartiens pas au diable tu appartiens à Christ Jésus de Nazareth tu appartiens à Christ Jésus de Nazareth appartiens à Christ Jésus de Nazareth bien aimé déclaré en go tu appartiens à Christ Jésus de Nazareth bon yao no se zaki kindoki na kombo na Christ Jésus mata bien aimé
mata beleme, belela, loba maloba, déclaré, boya ekidoki, au nom de Christ Jésus. Père éternel, tout ça, non, Jésus. Yahweh tozoloba non wetekolo pesi biso permission totelemi na force totelemi na courage totelemi na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth mpona koboya oyo nyonso ezalaki ya malédiction oyo nyonso ezalaki ya kindoki na bavi na biso na bandako na biso na kombo na yo Christ Jésus tozokotisa makila po ete ekende kokata ekende kokweyisa ekende kokata ekende kokweyisa na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth. Père, zwa contrôle eleme tozomata siko tozokende kokota kota na ndako na yo oyebi likambo ezali kotungisa yo bisika nini monguna bane koprofite mpona koluka kokweyisa yo bien-aimé. Bartime alobaki nzala te, Bartime alobaki te ete nkolo nazala posa na mbongo te. Bartime atelemelaki likambo ezalaki motuya monene mpona vi na ye. Bartime alobaki namona bien-aimé nalingi oloba likambo etelemeli yo Jésus azotuna yo olingi asalela yo nini bien-aimé. Tanga likambo wana, tanga yango soki eza bambuna tanga bakombo na bango au nom de Jésus pe telemela yango au nom de Christ Jésus tobondeli. Père éternel yawe poete yo bengi biso olobi prends courage, lève-toi, tu nous appelles ko yango totelemi na courage na kombo na Christ Jésus de Nazareth mpona koloba Yesu malade ewumeli ezangi mpe kutu na kombo tozoyeba yango te. Lelo esila na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth. Père yoka losambo na bana yo Jéhovah, je crie vers toi Jéhovah Shaddai, Jéhovah Rapha, toi le créateur incréé, Dieu de toute puissance, Dieu de Moïse, d'Élie et d'Élisée. Père ezana moko tasala lokola yo tika ete na mabota ya bana yo na bavi na bango bamona loboko bamona puissance batatola na kombo na Christ Jésus. Bien-aimé kota na ndako na yo tanga likambo ezotungisa yo kota mata na prière boya yango telemela yango belela moto bela makila vas-y monte bien-aimé mata na prière boya o nyonso ezalaki ya blocage bien-aimé soki ezalaki maladi telemela maladi wana telemela yango soki ezalaki molimo ya seliba balatisaki yo boya yango bwakaka zaka wana ya seliba lelo au nom de Christ Jésus de Nazareth. Tinda moto tinda makila ekende koneutralize ekende kobuka ata masacrifice na bango kindoki oyo basalaki na nzela ya kutime contre vie na yo lelo efo kweya na moto na makila bien-aimé. Vas-y monte belela kitisa moto kitisa makila loba seliba ekweyi loba sterilité te soki sara bota kiyo pe fo bota. Je déclare au nom de Christ Jésus bien-aimé mata sikozwa contrôle bela moto bela makila eba yawe lelo na telemi na yo kiyo koleka nazobelela mwana na Davidi yokela ngambawa likambo na ngango esengeli na bota na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé déclaré na kombo na Christ Jésus soki ezalaki misala na yo baye nyonso koyo kotalisa mpona baproblème misala lelo oyo bashene wana ezokweya nalobi business ezokea liboso business okobali ezokea liboso nalobi oyo nyonso ya maboko na misala maboko ezopambola malelo misala maboko ya ndako na ezopambola malelo na kombo na Christ Jésus. Babakolo tobundi mpe mingi toleli mpe mingi tozeli mpe mingi kasi lelo toyoki mongongo na yo biso toboyi chômage toboyi pauvreté toboyi kolo oyo atambola malembe na kombo na Christ Jésus. Bien-aimé nabi kota na ndako na yo tanga likambo kobala kotanga likambo ezotungisa libota na yo kobala likambo ezotungisa mwasi na yo mobali na yo bana na yo vi na yo tanga yango telemela yango na moto na makila loba plus jamais loba kolo na boyi oyo na boyi ya kindoki na boyi ya maladi na boyi ya kozanga na boyi ya seliba na boyi ya stérilité na boyi nyonso ya chômage na boyi oyo nyonso ya tambola malembe na boyi ya masumu loba na boyi ya masumu na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth. Eleme mata na prière belelaye azaliawa azoyoka yawe na bongo Christ Jésus de Nazareth tozozwa contrôle tozozwa puissance tozozwa autorité na kombo na Christ Jésus na œuvre de la croix na
makila na moto evandi na kombo na yo pe apona kotele mela oyo so na kotela libota na ngai yawo na bila libota na ngai yawo ténèbre susute kozanga susute maladie ezanga kombote onyo so zaka morsi bita bengani na moto na makila na moto na makila na kombo na Christ Jésus de Nazareth na vie na ngate na libota na ngai te yawo na ndako na ngai na so bengana onyo so prophète onyo so maladie onyo so kozanga onyo so kobanga onyo so masumu na kombo na Christ Jésus de Nazareth winna epe la ngai winna epe la ngai winna epe libota na ngai winna epe la bana yo winna na yo kota na vida bango différence na tongo na totatola makombo na yo Christ Jésus de Nazareth yonde nzambe na bongo yonde mokasi na biso yonde nike na biso yonde mobudu mologi telema Yesu ilobala yo kokisama toza kele siko ko proclamer victoire na makila parce que la Bible dit ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Le masiko victoire wa makila ko pesa biso ekota na ndako nanga ekota na vie nanga ekota na zoto anga pona kokende ko neutraliser ata bilembwa mukie oya kindoki bachaka na vie nanga sanke na yeba o bachaka na zoto nanga sanke na yeba na beleli makila ekota ebuka ekoisa na ndako anga ekota ebuka ekoisa tobele au nom de Jésus yele mata proclamer victoire makila victoire makila belela moto kita victoire makila la vie na yo na ndako na yo la vie na yo na ndako na yo mata bien aimé proclamer victoire wana belela victoire tatole longa na le tatole longa la vie na yo tatole longa na ndako na yo tatole longa na vie na yo tatole longa na ndako na yo elonga ya makila na kombo na Christ Jésus belele banda siko prophétiser na ligo banda ko prophétiser pour la vie na yo banda ko prophétiser pour la vie na yo le bangai na ko kele liboso le bangai na ko bala le bangai na ko bota le bangai na biki soke zalaki maladi le ba maladi wa besini le ba vele fongwami le ba na zumo sala le ba na zumbongo le ba oya ngai nyose fongwami le ba na zumo kanda le bangai o na komi stable le bangai o na bongi le bangai o na changer au nom de Jésus bien aimé tatola la lingi siko bana ko prophétiser tatola bien aimé mata prophétiser pour la vie na yo prophétiser pour la ndako na yo prophétiser pour la réunion sur ndako na yo mata na prière la lingi siko zo autorité kende kuna ko prophétiser ko ba mo bien aimé mata au nom de Jésus que la puissance de ce Dieu puisse se manifester que la puissance de ce Dieu puisse se manifester je prophétise Yahweh, je déclare victoire dans leur vie. Je prophétise et je déclare victoire dans leur famille. Je prophétise et je déclare victoire, Seigneur, dans leur santé, pour leur mariage. Yahweh, je prophétise et je déclare, Seigneur, ils sont guéris, ils sont délivrés, ils sont libérés, ils sont justifiés. Yahweh, ils sont bénis par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Jéhovah Shaddai. Par ton nom, j'ai déclaré et j'ai ouvert, Seigneur, le chemin de la bénédiction par ta lumière, par ton sang et ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Yahweh, moto ne simba bango. Et le maître, qu'est-ce qu'on recommit sans colo? Nous allons dire merci. C'est ma protection pour la vie, c'est ma protection pour la ndako na mobimba. Matana prière, tatolae, kumisae, bele la protection tatolae, kumisae, bele la protection na vie na ndako na automatique au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es celui qui ne change point. Tu es celui qui était, qui est, qui vient, qui reste éternellement le même, celui qui donne la vie éternelle. Oh, a changé ma vie, la mission n'a pas commandé l'ordre de Jéhovah Shaddai. Qui l'histoire sur la zotate, la paix comme ça, comme pour la présence, na yo, bolingo na yo. Ta o pesa qui mission ko zonga ko na se. Le programme moi j'ai pour la konuka longi na yo. Ko tato le longa makila na tina ite mokonzi. Malo boyo la kaki ko kisama. Ba promesse na yo ko kisama. Yawe banzele fongwama. Bika moto mona. Et pour cela je te dis merci parce que je vois ta lumière. Parce que je vois, Seigneur, tu es en train de me montrer ta lumière. Tu me montres les portes qui sont en train de s'ouvrir. Père, je te bénis. Je te dis merci parce que tu es en train de toucher. Tu es en train de guérir. Tu es en train de délivrer. Tu es en train de libérer. Ishkerio, non constipishkedalo, sankemano, koyeme, sashkarialo, safari. Kristo, yawolo kumozonga de pana yo. Boko tansela biso lokola yo. Yawe moko takango la biso yawe apambo la biso lokola yo.
Je dis merci. Laisse que ta protection, Kolo. Etambola na moko na moko. Etambola mabota na biso. Na makambo nyonso mokozi. Pole na yo tomona. Yawe le boko na nguya to tatola. Père, nous sommes rien sans toi. C'est pourquoi quand nous sommes tombés la kaka kombo liko ba vina biso bandako na biso. Yawe, je dis merci pour ta présence. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Car tu es bon, car tu es fidèle et tu nous abandonnes jamais. Par ton nom saint, puissant Christ Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Na kumisi nkolo mengi. Po ete nkolo atalisi pole na liko na biso. Na moni bandeko ebele kokangola na pasi ya maladi. Nzambe alobi baye nyonso batambola na kondima. Lolenge kaka bikisaki Bartimée. To bikisami. Que le Seigneur vous bénisse. Tika ete kimia na nkolo tambola na biso boss. Olimona aya kosunga biso lisusu to sosola. Lolenge nya komibatela na nzela na pole. Weto nyonso to kosala komisa nkombo na ye. Bien-aimé, esika ondesika to ya kosilisa programme na biso a jeune. Lokumu ezonge pa na ye, na beteli maboko, wete nda bandaki na biso atambola biso pa asukisi na biso. Azwa lokumu po etaza nzambe malamu. Tokoba na kopartager ko inviter basusu. Semaine prochaine tozo banda sujet à sika, tozo banda mois à sika. Et c'est ngwezali te nkolo a permettre biso to sukisa mois o na moto. To banda pe mois o ezo ya pe na moto. Zambe apambola bino, kolo abatela bino. Ba bazana ba question, bozana ba sujet de prière, tokoba ko partager, to continuer ko prier, tozo prier déjà basusu. Penzambe akosala ya mingi. Il est là, asali ebele, atalisi ebele, ngana kumisi. Pena le bibotika na kimia. Tout le monde semaine prochaine. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.